Leka twakubikeno moko twavana mpange tukiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pangeto lendele kukuvwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka inthangu tutele misanga sedeto twena kintwadi ye sedeto tata mfumo wa mbanza tata nlwengisi tata nsongya nzila thangu za wonsono yande ukuizanga mukuzisonga zizi kya tata mfumo nlongo mfumo dibundu thangu za wonso bukena wabinda mamukumake kisalu tulombele kwa sedeto watutela mana beto bana tokuvana kya mbote faki
Bika tokubike no moko twavana selito kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedito tata fumambanza bitu bana bakutukula ubele bakafulu watusikilikisa Tusama entsambuza ngemfumo yetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munayeto tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozali na date ya le 7 juin l'an 2025. Oyo ezali mikola mibale na milulu na biso ya le 6 juin. Oyo epesameli biso bana ya tata mulimo santo na faki ya mokili mobimba. Pe ba mama na bana na biso bakoko na biso baza kopesa biso maboko. Solo ngonga ekei musika kasi papa Mfumambanza papa dialunga na abandaki koloba boye na musala ya tata Nzambe ngonga ekosala kate kasi nde volonté
moto esalaka oya mipesi na musala ya tata Nzambe tango ayebi ete azali kosalela musala tata Nzambe na solo akotala ngonga te susi na ye kaka ete musala ya tata Molimo Santu ekoka kosalema banda lobi milulu na biso ebandaki ndenge ye moko papa Mfumu Longo papa Simon Kimbangu Nkiangani alobaki abengi bana na ye afaki ya mokili mobimba bomata na Yerusalemi na le 6 juin l'an 2025 bomema bamama to balongani pe bana pe bakoko ezali na ntina lelo emonani ete musala ya memorial papa alobi ete to banda yango esi ebanda kasi ngonga oye apesaki ezokokende ezokopusana ondira musala ezokomonana te yango nde biso ba musicien to faki to banda musala oyo ya botongi Yerusalemi ndenge papa Mfumu Mbanza atiaka première pierre kuna na nkendolo na le 16 janvier l'an 2001 ayebaki ete azali kokende na le 17 janvier wana ayebisi papa Simon Kimbangu Nkiangani alandela misala wana ndenge papa Simon Kimbangu Nkiangani yepe azolandela misala kino lelo oyo ya botongi Yerusalemi tokolandaka ba message na bango banda papa Kisolokele papa Dialunga na papa Ngenda Kontima susi na bango Yerusalemi etongama temple etongami dakwa mintino etongami résidence ya papa Mfumu Mbanza etongami nkendolo yango ana ibandaki misala papa Simon Kimbangu Nkiangani aye kobunda na misala nyonso na l'an 2006 asalisi conférence na likambo ya tata Simon Kimbangu. L'an 2009 amatisi nzoto ya pama Mwilu au na kati na Yerusalemi. L'an 2011 biso nyonso batemoin na le 3 octobre kuna na Mbanza Ngungu procès ya papa Simon Kimbangu, libération ya papa Simon Kimbangu, réhabilitation oyo papa Ngenda alobaki na l'an 1991 koloba ete tata azali réhabilité kasi ndenge wana lingilaki abalingilaki yango ndenge wana te kasi tondima kaka kasi liloba ya Nzambe kokweyaka te alobi ete après 20 ans nde ekosalema nde tata Simon Kimbangu Nkiangani mokokisi ya bilaka na l'an 2011 na le 3 octobre kuna na Mbanza Ngungu omonaki bolingo ndenge wana emonanaki kuna eke Mbanza Ngungu nyonso etondaki na bakimbangiste na banon kimbangiste eke bolingo oye emonanaki na bato ya Mbanza Ngungu na banon kimbangiste bafungoli mapangu na bango bakimbangiste bakota balala bazanga esika ya kolala te pamba te na 1921 ekangamaka kuna na l'an 2011 wampe ya kufungwa kuna bayebaki likambo pe na l'an 2021 na le 6 avril tomoni mise yango wana etongami pe toyokomona lelo oyo papa alobi eke na l'an 2025 oyo
ezali te yango watata na bamama tososola likambo oyo ekena le 6 juin l'an 2025 tata molimo santu abengisi biso kapadi angenda alobi le 6 juin 1921 Angelo abimaka na nzete ya safu abimaka ndenge nini apasoli yake kodusola et tango yo l'an 2025 le 6 juin signe ya kobima ya Angelo ebimite nzete ya safu oyo papa mfuma mbanza alobaki yango wana epasuki koloba ete baza na biso bayende kosunga biso oyo toza kolanda bango na solo baye kolongola biso na minyololo ya satana ndenge esalamaka na 1921 na papa Simon Kimbangu ete Angelo abimi na nzete ya safu aye kolongola papa Simon Kimbangu na maboko ya moyini basoda oyo bayaki kokanga kasi avant ekambona esalama avertissement yaka papa Simon Kimbangu alobaka ete mongoni azali koya oyo ayebi ete akokanga motema te asala nini abima yango mpe lelo tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangala alobi ete oyo akokoka te asala nini abima akende na ye nguya ya tata molimo santu elingi komonana ngonga si ekei dirigeant muteyembaka nzembo wana kasi bapapa balobi ete boya totonga Yerusalemi balobi na ntango ya kala o batongaka Yerusalemi bamonaka mpasi kasi bazwaka mapamboli ebiso oyo tozali kotonga Yerusalemi ya sika soki tolongi tokozwa nini mapamboli yango papa Didier ya korali Yerusalemi yo mutozwaka nzembo wana ngonga toyebiki ekei tozokoma bientôt na 18h mais toyebi eke toza na remise de cadeau tokopesa kaka po oyo soki esi emati moyo kozongisa biso na bandako ekozala te de remise de cadeau ekozala kaka mpe toyebi ete mwa nsinsani toza nango babimbi elekela oyo toza nango kolala mpe ntango nyonso na bambongo bato mitema mabe mpe bazali malamu topesa ne fût-ce que quelque temps comme ça ebombama na maboko ya ye moko tata molimo santu papa Didier soki azali wapi ya korali Yerusalemi amonani te nzembo wana ye mutazwaki yango oyo faki omekaki koningisa kuna na se kuna tango inauguration ya biro na biso esalaki toya kotonga Yerusalemi papa mfuma mbanza papa dalunga kiangani apesi démarrage papa Simon Kimbangu kiangani aye kolandela nde nzembo wana eyaki kobima na tango wana papa Simon Kimbangu kiangani abandi misala na ye asalisi conférence nzembo ya l'an 2008 bo pesa na ndenge nino ozwilaka nzembo ya na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu merci papa bakopesa biso maloba nzembo wana ezwamaki juste le 12 septembre 2008 na Mwembo plutôt na boka mutaki bangudi place bandeko na biso bangala bazali papa otindaka biso tokende kolona loso tokomaka kuna après 2 jours nde nzembo wana eyaki en tout tozwaki 3 nzembo oyo masezi ngudizame na yo mondimi oyokelaka nani na makesa mase luvwata nwanini
Papa, ils arrivent vers 2 heures du matin. Ndenge mutunyon so azalaka na posa ko bima libanda. Ngai pe na bimaki libanda. En tout cas, ils allaient à l'occasion de rien. Mais si tu m'attends on a bimi, c'est comme si ils allaient moi ou tongo batu bazo mata nanzela yankamba bazo bima de partout. Alors kirie nazalaki na landaki bango na komi esika mai moko moke ezalaki moi banzeto batrasaka wana po to traverser. Alors bana mike ba génération nyonso ya ba jeune fille ba jeune garçon ba bandaki ko traverser te. Alors ngai na yaki pona porter secours na bango na bandi ko benda moko ko bimisaka bango na ngambo. Alors na isika wana puisque dès le but le double nzembo wana na yo mondimi oyokelaka nani ezalaki na même événement. Tango baleki mais mutu moko aye kopesa ngai bidon ya 5 litres mais papa kokamwa ezalaki makila. Tango na simbi yango nde na moni yango makila na bonde na papa simo kimba okiangani komana ko ikomela makila en même temps ebongwani mafuta mbila na mafuta mbila wana papa moko azaki pembeni na lobi bidon wana ko simba ngo elisusu te puisque balingi basalo mabe pour porter secours na bato bazo kende nkamba kosala misala na nkamba donc tika yango ko simba lisusu te. Alors vers ngomba na sommet de na moni pena na vallée ndenge to kitaka ngomba bato ebele vraiment ya ebele ya kosakana te. Bamusu basimbi drapeau ya Congo Brazzaville, bamusu basimbi drapeau ya Congo Angola, bamusu basimbi drapeau ya Congo Kinshasa. Mena ba drapeau na bakoma ntungulu ya Yerusalemi. Na ba drapeau mibale wana. Papa pona ngonga moi l'essentiel événement ezalaki bongo papa. Nzembo yango ezali boy. Masezi ngudizame kalu yoiko tumanise no bisalu bitwa sisilwa kwa tata mfumwa mbanza tata mfumwa longo tata kisolo kele mpasi silumya lungana mutandu kya tekela batunga Yerusalemi muna mpasi enzungu nzambi wa bayindula zola ingwizani ndombele bana bame twatunga Yerusalemi nzambi katuyindula. Masezi ngudizame kalu yoiko tumanise no bisalu pitwa sisilwa kwa tata mfumwa mbanza tata mfumwa longo tata kisolo kele mpasi silumya lungana mutandu kya tekela batunga Yerusalemi muna mpasi enzungu nzambi wa bayindula zola ingwizani ndombele bana bame twatunga Yerusalemi nzambi katuyindula. Luiza twatunga mbanza ilubokele Luiza twatunga mbanza ilubokele Luiza twatunga mbanza ilubokele Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Luizeno twatunga mbanza Yerusalemi silu myamase myalungana abana Luizeno twatunga yo Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Luizeno twatunga mbanza Yerusalemi silu myamase myalungana abana Luizeno twatunga yo Luiz
Luiza twatunga mbanza ilubokele Luiza twatunga mbanza ilubokele Afrika za ya kimva maka mazulu munge kenina Afrika za ya kimva maka mazulu munge kenina munti ya Kongo Kinshasa kamba Yerusalemi za ule ntambiwiza Afrika za ya laudi watambula Afrika za ya kimva maka mazulu munge kenina Afrika za ya kimva maka mazulu munge kenina muntongo Kinshasa kamba Yerusalemi za ule ntambiwiza Afrika za ya laudi watambula Afrika Luizeno twatunga mbanza Luizeno twatunga Yerusalemi Afrika Luizeno twatunga mbanza Luizeno twatunga Yerusalemi Afrika Luizeno twatunga mbanza Luizeno twatunga Yerusalemi twatunga mbanza ilubokele Luiza twatunga mbanza ilubo tusenda meno muntungulu si twatambula sendo kwase tusenda meno muntungulu si twatambula sendo kwase kaluyo iko tutunga mbanza Yerusalemi kaluyo iko tutunga mbanza Yerusalemi Luizeno twatunga mbanza ilubokele nakoyemba na lingala kaliso na sala mbangu bokulimbisa nga soki mwa koko sekozala bolimbisa ezala batata pe bamama nanga boyika mpiko tosilisa misala miye batikela biso na tata mfumwa mbanza tata mfumwa longo tata kisolokele pwete bilaka bikokisama na bikeke bileka patongaka Yerusalemi na pasi pe minyokoli Nzambe akanisela bango bolingo pe boyokani nasengi bana nanga totonga Yerusalemi Nzambe akanisela biso batata pe bamama nanga boyika mpiko tosilisa misala miye batikela biso na tata mfumwa mbanza tata mfumwa longo tata kisolokele pwete bilaka bikokisama na bikeke bileka batongaka Yerusalemi na pasi pe minyokoli Nzambe akanisela bango bolingo pe boyokani nasengi ebana nanga totonga Yerusalemi Nzambe akanisa biso boya totonga nkamba na bengi bino boya totonga nkamba na bengi bino boya totonga nkamba na bengi bino Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville boyani totonga nkamba Yerusalemi pwete bilaka ya batata bilongana bana na bengi bino totonga yango Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville boyani totonga nkamba
yeluselemi kwete bilaka ya batata bilongana bana na bengi bino totonga yango boya totonga nkamba na bengi bino boya totonga nkamba na bengi bino Afrika ebete bokonzi ya likolo epesa mela yo Afrika ebete bokonzi ya likolo epesa mela yo na mokili ya Kongo Kinshasa nkamba yeluselemi solo kimambangu oya Afrika ebalibula lipesa mela yo Afrika ebete bokonzi ya likolo epesa mela yo Afrika ebete bokonzi ya likolo epesa mela yo na mokili ya Kongo Kinshasa nkamba yeluselemi solo kimambangu oya Afrika ebalibula lipesa mela yo Afilika na bengi bino basobo matana nkamba na bengi bino totonga yeluselemi Afilika na bengi bino basobo matana nkamba na bengi bino totonga yeluselemi totonga nkamba na bengi bino boya totonga nkamba na bengi bino. Merci. Merci. Faki zalaka na muke na mukuseka pongonga sieke. Po tola mukasoki tolalaki. Faki alam sabiso.
faki oye oyo azali kobenga biso toya kotonga Yerusalemi nani papa Simo Kimbangu Nkyanganye njampu tokopesa te soki Yerusalemi etonga mpoto zwa nini njampu na kopesa biso tosilisi bokombo tata mwana pitata Molimo Santo amen pika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa sedieto musola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela solo batata pe ba moment bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangis to